Ah, hey, Fidèle Story na Kinshasa. Hey, Fidèle Story na Brazzaville. Fidèle Story partout. Avec moi, votre humble serviteur, le président Fidèle Motonzambe. L'artiste cinéaste, le grand manager et la star du moment. Toyel Lisusu na film Oyo vengeance spirituelle. Vengeance spirituelle. Bandeko nanga ya basi, bandeko nanga ya mibali, ba maman, ba papa. Pardon, botikana ebisabino film oyo eza kitoko. Film oyo eza gu. Film oyo eza elengi wapi. Tolanda film oyo pardon na Fidèle Mauvais TV. Olingi ozo ba intégralité ya ba film nyonso oyo film oyo eza kaka na deux parties ya pamba ekowumela te ndeko nanga ya mwasi ndeko nanga ya mobali landa film oyo na Fidèle Mauvais TV chaîne YouTube du moment chaîne YouTube oyo ba maman ebele chaîne YouTube oyo ba papa ebele bazali ko s'abonner pardon na bondeli ndeko nanga ya mwasi ndeko nanga ya mobali kotala film oyo yo moko te kotala film oyo yo moko te oza na ndako benga papa benga mama benga yaya benga bato ebele atuka bozala ebele na telefone na yo pardon kotala yo moko te benga voisin eza film moko mystérieux puissant fort film ya kanayo Azam film oyo tomonaki papa na mwana na ye ya mwasi bazali kosolola bazobeta masolo papa uti entraînement mwana pe azobima tolanda film oyo na bokebi nyonso naza peta kozala toujours ngawa bino papa na mwana ye bazobeta masolo ya na monoko mboka eza na anglais te pardon bandeko na ngai oyo azoloba azo interpréter te na interprété Kilari, na interprété Chiluba Swahili, na interprété na Kinyang Monorambo la bango. Film bandi awa. Toyel lisusu na ba influenceur. Cette fois-ci toyende na bayebasala ka site. Bayebasala ka site web. Ba jeune ya internet tozongi lisusu pona bino bandeko nanga ya basi bandeko nanga ya mibali film oyo eza na ba leçon ebele film oyo boyi bandeko nanga ya mibali boni bino je crois que le eza déjà week-end ngina zo ba rapport na bino oh patron boss patron na biso yonde chef oyebi nga na générer 10 millions de francs congolais patron en tout cas Simbi nga penda na biso na demeure 10 millions 500 de francs congolais en tout cas réussi cop pour nga kitoko wapi na yebi ke dans 2 jours awa na client moko kutakoya so ya mbongo ebele président Fidèle dayebi chef na ngai na yebi so nga mbongo ebele koleka bango nga mbongo nazo générer mbongo ebele patron en tout cas tozo sala mbongo vraiment ngai penda kutu koloba te nga chèque ezali bapesi ngango na chèque vraiment félicitations na yo merci penda na ba effort boza kosala bino nyonso merci na bino patron atalaka nga penda efutite nga efutite moto alimabe azangaka te ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali yo po bango ni na mwambali oyo
est-ce que peut-être nazana bino bien te? Est-ce que Santiago azana bino bien te? Est-ce que Santiago vraiment zo maltraité bino? Mona mobali. Osez pas nangai. Ozo lia gratuit. Internet moto ça ça ma awa yangai gratuit. Oui mono soto ça awa. Ozo générer le côté, hein? Est-ce que vraiment oui awa pona ko liaka be ko tala bato awa? Non mon frère. Et ça juste que nazo travailler, mais ni nango na yo pona nini ya yo ezaka comme le hymne national ka ozo travailler, mais revenu ezate, revenu nazana besoin ya revenu. Donc awa eza royaume ya ba revenu. Donc awa eza mbongo, awa ezali mbongo. Ezana moto moko boye na tout na ye partenaire moko kala mingi te ya kolancer mbongo, kala mingi te ya kofuta. Donc yo kaka bako oui ya solo yo pendaka bako bako futa mne comme église, hein? Pona nini yo zo yokisaka nga soni tala à partir ya lelo soko komema mbongo ate oko banda kolambela biso kobongisela biso ko nettoyer ko sukola bilamba mwana musala partir lelo azolongwa yo ndo komi mwana musala ko sala nyoso tu awa yo oko sala yango parce que ozo générer mbote ya solo donc yango ndo komi koloba nanga mais oui mais sikona lo bano bongo te pona nini na lo bano bongo te pozela siko ngana sela ko mbongo na le sarayo na selo nyoso tu baninga bakia ko lukelo mbongo ba générer ba revenir na bango yo li entrer au simbati et kosimba te toujours comprendre le thème ya beta donc tolia tomela tobaye ya kende kuna memela ebilamba sukola ye kena cuisine ye musale bomi na ye kuna ndeko na biso ya mobali ndeko na biso ya mobali ye nde azali maître ya clan oyo ye nde aberge ba garçon oyo yende azali fournisseur na bango bandeko nanga ya basi bandeko nanga ya mibali fidèle histoire yango yo totala tomoni mwana ya papa na biso kanayo mwana ya papa kanayo nini ekoleka la fille niki ya papa yeyo tolanda film oyo na bokebi nyonso film oyo vengeance spirituelle. Vengeance spirituelle. Technologie, ça langage. Ya futur tanga loba bando na ngai bazoko manga naza ko interpréter pour nabino ada Washington. Ada mwana mwasi ya Washington. Ada pe azana kati ya technologie. Ada azo solola na batu ada auti Washington aye na Lagos c'est pas ya papa mais ada a s'intéresse à mingi aza développeuse développeur oh ça film ya ba développeur bato ya ba site internet bato ba salela ka Google bato yo ba générer ka ba revenu na internet oh mamba liboni beta nini yango est-ce que singe na tuna yo zande na ngai pe ozo traiter nga lokola ya zo traiter nga azo traiter nga libo sama mibali wana non moi mobali zala calme na mikolo tozali moto azolakisa yo nzela ndede patron na yo esengeli yo tosa moto azolakisa ndenge bazwaka mbongo tosa ye moto azopesa yo kopi barespectaka ye ata aza mwana moke ata aza mwana yo azomona mosika yaya mona mpe mosika o ozobisanga nini po ke nini yango nasali te nini nasali te nazosala nyonso tu nasali te nini yaya zala calme oza na nzela oza na nzela o yoka biso toza ko se débrouiller
esengelo ye bango ke toza ko débrouiller biso nyonso. Résultat des importants et c'est important te travailler pour pesa résultat. Nakola ki sawe sika mo esengelo sala. Yaya Luka place ni esengeli o ebenga Luka nga pena Luka o. Pardon. Eza problème makasi te. Ngai moko na yebi esika na komema yo pour que o générer mbongo. Na yebi bandeko na nga ya basi, bandeko na nga ya mibali. Technologie ebomi ba jeune garçon epelé. Intelligence artificielle ebomi memi bandeko ebele na kati ya bakisi. Développerie memi bandeko ebele na kati ya monde invisible. Yaya kota na site oyo Luka solola na bango ba orienté yo baza site moko ya bien fidelimove.tv.org Fidelimove production ezali site ya président Fidedi yango ndeza ko héberger nyonso to lokola ba information soki olingi ozwa yango kota na Fidelimove Serge Fidedi gmail@.com ou koza ba information ya Fidelimove production mobimba kota na YouTube ya président Fidelimove TV o komona ba biloko sotu ya général kuna na kati oui tala yango d'accord ndeu na ye camarade na ye ami na ye ayebisaka ezala mobali zala mobali Luka mbongo ni nango bangisanga boye boni boyeko oh non nalingi nasalela penda oyo lakisinga vraiment elongolanga na soni yo yaya salela yango ndeko na nga ya mwasi ada Washington ndeko akoti a découvert ada Washington esimbi est-ce que esimbi te ada Washington ezali mwana mwasi wana mwana fille nike ya papa wana akoti na kati ya site bapesaki ye aye ko découvrir ta sali relation na ada Washington. Shalom bandeko, Seigneur apambola bino ezali ngai apôtre Gédon Kayembe AGK Papa Solution. Na ko dongisa bino na culte inaugural na biso na nouvelle adresse na avenue Bokiki numéro 8 Lemba échangeur. Référence ezali cité Bethel échangeur. Na ngambu oyo côté ya Mayadi cité Bethel échangeur au côté na avenue Bokiki numéro 8 okokite la paix batazota chango bakokite la na ekeko ya Lumumba ya kala. Ya Lumumba kala kati si boye na bima espace Nindu place de la kala au Mati avenue Bokiki numéro 8. Dimanche oyo le 10 mai à partir à 7h. Dimanche oyo le 10 mai à partir à 7h toko sangana wana culte inaugural na biso na bengisio. Ozali na chango lukunga funa moamba bana ya Brazzaville bokatisa. Oza na Mbanza Ngungu Kasangulu Kimpesi Yaka bana nyonso ya poto oza na Paris, France, Belgique, Allemagne, Suisse, partout bozali culte inaugural na biso zali dimanche oyo 10 mai na avenue Bokiki numéro 8 na Lemba échangeur. Na souhaité bino boyeyi malamu nzambe a pambolami. Patron nabondelio na makasi na mayele nyonso tusunga ngai na kosala nyonso na bondelio oza sir ko supporter nyonso naza sir na ko supporter nyonso même ce ko boma moto na ko boma na posa ya mbongo pardon sunga ngai orienté nga nazomona comme si ba famille ba olanda nga bandeko na nga basi nayebisaki bino kotala filme oyo yo moko te benga papa benga mama benga chéri na yo kota bana ndako ebolanda filme oyo na téléphone pardon filme oyo eza mystérieux baba ndeko na nga oyo na memi alinga sauter barrière na minute oyo
ba client ba futa ye alingi penda avancer à évoluer na ba business na ye développeur à développer. Est-ce qu'il y a ko futa prix? Oui, na ko sala nyonso ko singa na ko sala na za prêt. Bazala ka prêt. Na sima nango yokoma o na senga ki wana te. Bango moko balukaka bango po baza désespéré. Mais yo nanga to spira et pas ya Jésus-Christ de Nazareth. Yo nanga to tse elika et pas na Nzambe. Yo nanga to buka mabolongo. Ndeko nanga film oyo eza kitoko. Film oyo eza gu merci na ba fidéliens. Pusana awa liboso na ngai. Fongola maboko na yo. Film bandi gu. Hey. Fidèle Story na Kinshasa. Hey. Fidèle Story na Brazzaville. Fidèle Story partout. Merci na ba fidélien. Merci na ba fidélien de nyoso. Fidèle Story yango yo. Bozota lato. Kende yelanga sacrifice ya mwana mwasi o nano babala ete. O nano ba fiançailles ete. Tala sacrifice. Mais oyo tala nini? Sala ba lobi no bako sala nyonso. Ekamusanga bandeko na ngai. Banganga ba marabu basenga jamais muteloko ya facile. Ba konsengo eloko ya mabe, eloko eza difficile do ba senga ye amema mwana mwasi. Amema sacrifice ya mwana mwasi ona no ba pesela edotike. Ona no ba fiançailles te. Ndeko na ngai ya mwasi. Ndeko na ngai ya mobali. Landa film oyo na boke binyonso. Film oyo eza kitoko papa. Nazo travailler ne loko moko mikolo nyonso. Oui, nazo kayo. Alors, eza code. Eza code mo eza site internet. Site internet wana eko permettre okuta na ba client. Na kata ba client wana boko développer pour ba partage. Eza même ba minene yango wana. Ozongo wapi? Papa. Technologie est changée. Les lots ba jeune ebele ba comprendre que misala ezate. Yango ba se lancer na kati ya technologie. Papa ezanga pona yango te, mais ezanga ne le affaire ya bien. Tolanda. Ozo ebisangai. Eza je amana mikete. Yebisanga vraiment que makambo wana ozo sala et quoi aboutir na bonheur. Oui papa et quoi aboutir na bonheur. Ndimela ngai. Na États-Unis partout bato ebele bakomi ba riche pour internet, pour la technologie. Ndimela ngai mwana oyo ya mwasi. Na sa eloko moko ya bien. Ah, mwana ngai ya mwasi. Koluka problème te sika problème ezate. Ok. Na tretaka on a lolenge nyonso na pesa nyonso. Na même aux États-Unis na Washington ovanda kuna. Yoka. Nga papa na yo naza na bosu naza na nyonso. Na kolinga te. Mwana nga ya mwasi. O me kotisa. Na kata ba faire yo comme melo ba problème. Kote ko na ko perdre yo. Pardon, papa. Na ebelo nazo sada na koli. Kote te na lokwa mwa mukete. Naza da mukolo. Papa. Yoka na ebisa yo. Naza prudente nga mwana yo ya mwasi. Naza affaire, naza femme d'affaires. Femme battante. Loko so compter. Papa. Koloba bongo te papa nanga. Papa azakaka na mwana e moko ya mwasi. Papa oyo azali na mbongo ebele aza millionnaire. Aza na bozwi ebele.
kuna pe tomona ki garçon na kati ya ekiri ye azo générer ba revenu te akei kutu na niveau bandeko na nga ya basi bandeko na nga ya mibali bamema ye na ndako ya nganga po ya générer ba revenu boni elekaki ndenge nini espace okendaki mwa mbala eza longue histoire o longue ndenge nini yo kenda ye kuna na grand maître yaya naza prêt à komata aza prêt à komata mwa mbala ya talaka osali nini odeside nini décision na nge eza siko nalingi na mata niveau tolanda filme oyo yebisa ngai eza facile à koloba na munoko ozopense na conséquence mais conséquence eza kaka oyo ezalaka mobali nyonso to esengeli atala conséquence mpe affronter yango ndenge président Fidedi atali amoni ke bainterprète baza me ya tie libaya papa toyokamba président Fidedi te nga mpe nazopesa ka exemple na ye aza mobali lelo oyo azwi bafidedien donc oza sérieux oh mais ozomona te naosakana te naza vraiment sérieux lokola président Fidedi na bafani na ye bafidedien na bafidedien na nyonso promea te yo nde oyebi ya oyebi me tikanga nayebisa yo ke conséquence eloko wana eza mabe ya vie oyo ozomona ezanga moko napesi yo conseil napesi yo conseil yo donc ozobisanga nini donc olingi nayebisa yo nini président mwa mumba dea sosi décision na yo yaya fanda yaya omoni keba mwana mobali tala esika ozokende toza na kati ya makambo oyo oyebisanga ke soki vraiment nasali makambo nazosala conséquence moko ya mabe koyelanga yango olini yango boye mwa mbati kodécourage nga yaya nga naza kaka kointerdire yo na kati ya makambo ya grand maître nalingi tosala barevenu normal pardon ndimela ngai mwana mobali napekisi yo lelo pardon comprendre ngai nasokoli maboko natiki yo sala makambo na yo lokolo boyi koyoka ngai sala makambo na yo ndenge olingi eza vi na yo sala ndenge yo olingi moi je fais mon travail yo omoni vie eza koappartenir na bacourage peut-être ya yo kosimba ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali watmani atindi message epai ya fille nike ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali elobe boti elo mwana mwasi elo awari yo boni yo merci bien merci yo bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya mibali filme oyo eza kitoko merci yebisanga mpona ok ndeko na biso ya mwasi oyo azosolola na watmani watmani en ligne aza en ligne azosolola ok ok je suis bien nakopesa o numéro na ngai me na condition moko condition yango eza nini kuna bazokoma ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali elanda filme oyo na bokebi nyonso mwana mwasi azali kosolola na watmani araconte mwana mwasi oyo relation ya watmani garçon wana na mwana ya kanayo eza nini mwana ya azma eza nini komona ye azma azma papa ya mwana oyo aza nani nini ekosalama
nini ekoleka nini ekokomela garçon oyo mwana mwasi à s'investir a commis un peu développeuse film eza kitoko film oyo eza goût merci na ba fidélien merci na ba fidélien na nyonso fidèle story yango yo esimbi aza na musala ebisinga penda ke tokutana yoka ntango kosala retrait kutana mwana mwasi wana eso comprendre ngai nga nayebisi na zamani que déjà oza prêt oui naza prêt boss mwana mobali akendeki epai ya zamani première ticket a généré déjà 1 million ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali pardon bonjour papa boni bébé oui papa oza na rendez-vous oui naza na rendez-vous oza na petite ami so oyebisanga oui papa juste ke na mi toyebani kaka la mingi te aza ami ya bafaire ah bon oui oh yaya papa na nga mwana yo sikoyo akomi mama oh komi mwasi penda ya munene oui papa d'accord koumela te o mwana mwasi oyo aza na rendez-vous na garçon wana basengaki amema sacrifice ya mwana mwasi oyo nano babala ete ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali pardon landa filme oyo na bokebi nyonso filme oyo eza goût bango oyo bakutani relation ya internet yo moto olinga kutanaka bato na Facebook oui nasepeli omona yo nga mpe nasepeli omona yo vraiment oza kitoko makasi ni osalaka nini oui naza décorateur immobilier ngai nazali développeuse intelligence artificialiste donc nazomona vraiment oza moto moko ya mayele makasi oui nga mpe nazomona oza mayele makasi rendez-vous oyo objectif na yango eza nini bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya mibali yebisa ngai est-ce que oza yo moko vivaka yo moko oui navivaka na papa na nga naza mfi niki ya papa na ngai donc nazalaki na Washington mais nayeka juste congé oh naza vraiment désolé oh problème exact nazalaka na Washington mais nazalaka juste na congé à 1 mois après na kozonga oh namoni vraiment aux américaines namoni aux américaines facture non kofuta te non nga moko na kofuta merci nabondeli yo mwana mwasi aye rendez-vous mais mwana mobali oyo bapesaki ye condition ambema fille mwana mwasi nano babala ye te mwana mwasi mpe akwei bolingo na mwana mobali oyo eske akopesa mwana mwasi oyo na sacrifice tolanda filme oyo eza kitoko bandeko na ngai filme oyo eza goût oh bonjour boss bongo mwa mwasi aza vraiment kitoko po tosacrifie na ndenge nini ozali boma na nyonso tosololi sacrifie ye olobaki bien ke kosala nyonso to soki nayebisi yo sikoyo namemi yo bazala sacrifice mwa mwasi wana pardon vraiment patron namoni mwana mwasi wana aza kitoko aza joli fona bala ye pardon kanga munoko na oza liboma yo oza liboma pasi nyonso yo ti kolekisa ngo awa siko osi opportunité mpe mwana mwasi ayele naya posa mona sacrifice mwana mwasi wana to me pas grand maître akufa
bandeko na ngai film ekomi goût. Est-ce que mwana mobali oyo akosacrifier mwana mwasi? Est-ce que mwana mobali oyo akondima sacrifier mwana mwasi wana? Bongo soki a sacrifier nini ekokomela mwana mobali oyo? Bandeko na ngai ya basi, bandeko na ngai ya mibali, pardon, tolanda film oyo na bokebi nyonso. Oh nazoya chérie, ouais sala noki. Lobi, nina sonné le moko. Naza presque pas na ngai. Lingolo bananga nini? Non. Soko ko zonga suso zongela nga na ne pas na ndako. Oui, c'est très important. Zonga pardon sono chérie. Oh papa, na comme da pembeni ya ndako papa zozelanga. Non, c'est vraiment important. Juste pour na 10 minutes ka ya pambo zonga na bondelio. Et na surprise moko. Papa, na komi déjà ndako, il faut na payer ma bouteille komi déjà 21h. Papa, vraiment, ce gars koutinga te kosala bien te. Non, bébé. Pardon, na bondeli. Olobi olinga non. Pardon, zonga. Et comme déjà tard, papa. C'est que na koma ndako. Bébé, pardon. Zongelanga yaka te. Yaka la bondeli o bébé. Oza siko wapi. Naza na ndako, na komi siko na ndako. Na ndako. Olonga na baka siko yo. Non, yaka na ndako na ozila yo awa. Ndeko na nga mwasi, ndeko na nga ya mobali. Ba film oyo tozali kotie la bino. Ba film oyo tozali kotie la bino. Ezali pona komema yo na vie ya kozala prudent. Na vie ya koyeba kosenga protection ya nzambe. Mwana mwasi oyo azali fille unique ya papa na bango. Metala ndenge baza kolinga ba sacrifier ye. Pona kotalisa ye que sans Jésus Christ de Nazareth ndeko na nga ya mwasi. Kado nini yobsenga? Oh vanda lakisa o kado. Mon bala ebisi yaka na na kado moko na bosa ko pesa yo. Pesa nga 1 minute. Na surprise. Oui. Eh bien donc, minute ga moko pesa nga 1 minute. Nini bakosala na mwana mwasi oyo? Est-ce que mwana mwasi oyo akozala sacrifier bandeko na nga ya basi, bandeko na nga ya mibali, fidèle d'histoire yango yo. Film oyo ezagu. Fidèle d'histoire na Kinshasa. Fidèle d'histoire na Brazzaville. Fidèle d'histoire partout ndeko na nga mobali. Oh mwana mwasi kitoko makasi. Ada Washington. Oza expert, oza développeuse. Ba ebisaki ngai pona yo. Ba ebisaki oui, na ebisi bato nyonso tu. Na ebisi bato soki oza Angelou nanga. Na ebisi bato soki oza eloko nanga ya motu ya solo. Na kama vraiment eza surprise pona nga. Excusez ngai. Bo excusez ngai na zali kolo bo solola. Papa nanga. Papa na yo. Azobenga yo. Oui. Allô? Boni papa. Oui. Oui papa, nazai pa mimoko awa to sola mamuke. Na komi tungisate papa kala mingi te nazoya. Ndeko na nga ya mwasi, ndeko na nga ya mobali. Pardon, loba mwa rapide papa ozelanga. Oui, zela kasi. Toma talikona la kisa surprise yaka. Le eska cadeau ezali oui yaka. Kuna pe bado diongula. Mwana mwasi yeyo bazokende ba sacrifier ye. Ndeko na nga ya mwasi, ndeko na nga ya mobali, na bondeli yo yaya. Oyebi te motema ya moto ozosala ye relation. Oyebi te motema ya moto oyo ozopesa bolingo, moto oyo ozoluka ba rendez-vous na ye, pardon, bondelaka na ba relation na yo nyonso tu. Zwa. Mela oza pona yo. Mais to mele kuna na bar. Non, to oleza ya bar. Oeza siko ya ndako. Non, mila yango oeza ya ndako pe fo mila na ko ya mona ndako te sa ata mo eloko moko na sepeli.
Ouais, sikoyo. Surprise eza nini? Zala kimia. Oyebi ke biloko ya malamu ezwaka temps. Vraiment, nazomona pende oza romantique, oza bien. Ouais, moi si kitoko faut za kaka bien envers ye. Oyebi ke cadeau ya motu na coffre na vie na ngai eza vie na nga pona yo. Oui, ya solo nga pe vie na nga pona yo. Vraiment, hey. Hey. Nini yango ekosalama. Nini yango ekoleka mwana mobali atiaka loboko na poche. Tolanda film oyo na bokebi nyonso. Oh nzambe na ngai. Eza kitoko makasi cadeau yango yo. Cadeau yango yo mwa mbala bimisaka chaînette ya or. Vraiment lata yango. Vraiment go fungolela nga pardon. Vraiment yaka nini ekoleka. Vraiment. Aha. Tolanda film na bokebi nyonso. Ndeko na nga ya mwasi. Bizwazo ya bakado. Bikota kota yo bangaka te. Yo kipaka te. Elanda film oyo. Ebele ba perda ba vie na bango. Ebele ba vie na bango ebeba. Pona ba relation oyo. Na bondeli yo. Na apprécier yango vraiment. Eza kitoko makasi. Ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga ya mobali. Film oyo eteya yo. Sikoyo po ani komona eza what money. Tango nazalaki kotanga bandeko ebele bandeko kubenga bana classe what money. What money ndeza kumba sino na ngai bandeko kubenga nga bongo. Na constater le moko énergie na yo nazaka posa vraiment ya koyoka yo ya kotala oui esengeli na kende papa azozela yo oui esengeli na kende vraiment vraiment nini ekosalama ouais bon pona nini nyonso tu oyo oh oui eza parce que nakutani na ange moko bo esengeli na batela ye esengeli na bomba ye oui mais tuumelite mba moko ba cadeau ya cher boui tuumelite mbala moko bandiko tendre nga boui non nayebi o nazo sala ozabna mobali ça va ba fidèle film comme magou est-ce que vous avez bien moi mobali ya sali nini mwana mobali ya tieni na kati ya masanga nini ekokomela mwana mwasi oyo bandeko na ngai tolanda film oyo na bokebi nyonso mabi mela na oke na feti wana na komela 4 tribo na betaka ya pesa na melaka ba pesa ya pesa okomela po mimeli ndeko na biso ya mwasi yeyo ndeko na biso ya mwasi yeyo kao nini ekokomela mwana mwasi papa paye yo azobenga mwana ye mwana nano azongi te tolanda film oyo na bokebi nyonso vengeance spirituelle oh mwana nga ya mwasi mpo na nini ozo répondre à téléphone te tolobi boye ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga ya mobali olingi osala cinéma olingi osala cinéma ndenge tozali kointerprete film ya Nigeria boye olingi okoma artiste olingi okoma star benga biso na numéro wana 090 74 50 400 eza na couleur vert yamba koma na nga ya mwasi ekomi vraiment 22h déjà toke 23h penza tisiko nano ayete nini yango ekomeli mwana nga ya mwasi papa yeyo azosela mwana film ekomi kitoko film ekomi gu bandeko na nga ya basi bandeko na nga ya mibali botala sikoyo makambo ya bien ebandi mwana mwasi yeyo bazali kosakrifie ye
nani yango bazobenga longola telefone wana na kelo ya bango kuna papa azobenga mwana ye mwana kote oyo baza kosakrifie ye sacrifice soki eza te succès mpe eza te silisa oyo obandaki nini ekosalama nini ekosalama bandeko na ngai ya basi tala ndenge mwana oyo ya mwasi azokende kaka boye est-ce que sacrifice ekozala accepté mwana mwasi en fin de compte babomaki ye papa azalaka na mwana na ye moko ya mwasi babomi ye lelo baye kobwaka ye na balabala bana quartier mpe bamonaka te bamoni bazokamwa elenge mwasi kitoko boye babwaki ye ndeko na ngai nde omonaka okuti ebembe na nzela babomaki ye babwaki ye ezalaka mosusu mpe ezalaka basacrifice makambo ezali ebele papa ayaka papa aye akuti mwana ye ya mwasi ebembe nini ekosalama papa oyo akosala nini nini ekosukela bana mibali awa basakrifie mwana ya papa oyo ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali tolanda filme oyo nayebisaki yo pardon kolanda filme oyo yo moko te kolanda filme oyo yo moko te benga bayebanso tozalaka na bango na ndako benga bavoisin papa aye na ebembe papa aye na mwana ye na ndako eske papa oyo mpe azali moto ya baloge ada merci ya mon cordon Alex Mbuyamba na kombo na ngai na kombo ya mama na oyo akufa naza kojire okoki jamais kokende inaperci nakovange nakosala vengeance spirituelle mpo na yo moto nyonso to abomi yo oyo nyonso to alongolo na maboko na ngai finike na ngai alongoli esengo na nga nakovange mpo na yo nzambe na nango asali nga boye nakosala nyonso tuna venger spirituellement nakovange eza promesse oyo nasali yo nakokunda yo te il faut na venger bakufa apres nde nakundi yo okovanda kaka awa papa azwaka mwana ye ya mwasi papa azwaka kadavre ya mwana na ye amemaka yango na kati ya chambre alobi ngai natie yo awa na mbeto na ngai okovanda awa nakokunda yo te jusqu'à ce que nakovange na elimine bayebanso basanganaki bayebanso bakomplotaki mpo na liwa na yo bakokufa papa akotaka na garde-robe na ye abimisaka nini bandeko na ngai nzoka tata oyo ye mpe aza moto ya monde titre ya filme oyo ezali vengeance spirituelle vengeance spirituelle nde titre ya filme oyo merci na bafidélien merci na bafidélien nyonso fidèle histoire yango oyo bozotala to bozotala te avec moi votre humble serviteur le président Fidèle di Motonzambe l'artiste cinéaste le grand manager la star du moment film oyo eza kitoko film oyo eza goût vraiment na sepeli oyebi nini makambo abie bandi en tout cas merci beaucoup ndeko na biso asacrifie mwana mwasi akomi na mbongo bamilio emati est-ce akorejuire na bozwi papa oyo mpe
a signé alobi ete ngai faut na venger bayebanso basanganaki bakomplotaki mpo na mwana ngai ya mwasi esengeli bazala éliminer. Ok. Na nyonso to eza koleka bandeko na ngai ya basi ya mibali boza awa. En tout cas naye ko remercier bino nayaki sikoyo présenter bino roi ya sika ya clan na biso. Boyoka white money azali roi ya sika nde bomona wana aza su white money ya kala te akomi eloko ya sika akomi homme puissant. Mobali aza nde mobali azalaka boya ya na sepeli. Respect na yo yaya yo nde okomi chef na biso yo nde okomi sikoyo kodirige makambo. Nalobaki mobali azalaka bongo. Ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali ebele oza koanvie na nzela ebele oza koanvie na barange rover na bacarlax ebele oza koanvie aza na chaîne ya télévision aza star aza superstar azosala baplein ye na compte na ye soki alance eloko bamillion de vie ndeko na ngai ya mwasi pardon nabondeli yo kolanda bavi wana te eloko ebombama ezali tolanda filme oyo bana mibali mpo baresir bana mibali mpo bamata objectif ezaka kosalela kisi lelo objectif ezaka bakende na monde invisible akoma pede apesa nsima azala deux fois mwana mwasi akoma lesbienne bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya mibali pardon tolanda filme oyo na bokebi nyonso nini ekokomela mwana mobali oyo nini ekokomela clan oyo lisanga oyo ntango deja basakrifie mwana ya papa oyo pe aza mutu ya misala ndeko na ngai ya mwasi panda kuna baza kosepela baza kofete oyo chambre ya white money chambre na ye yango oyo aoti kofete aye akomi roi asakrifie deja nini ekosalama abwaki elongi amoni batie bar na ya rouge na photo na ye na kati ya chambre bandeko na ngai filme bandigu bafidélien na bafidélien na nyonso filme ekomi kitoko oyo wapi ayaka après avoir kofete ndenge akomi na bozwi ndenge asakrifie mwana mwasi acomprendre te feti esili azongi na chambre na ye mais amoni eloko etelemaka papa ya mwana mwasi alobaki nakovange liwa na yo ndenge nini ngai nazomela yo ozolangwa nazo comprendre yo te santi osomonanga boye avant yebisanga eske nazopresente nayebi soki nake na chambre na ngai namoni foto na ngai batie babare ya rouge neti okala moto akufi mpe namoni mpenza mutu ya soso natia na mbele tatika blague oloba bablage te nazwi biso makambo ya solo namoni yango yaya nga moko namoni na miso na nga nazwi biso vrai ndenge nini kaka bongo bamoko foto na yo ekomi boye makambo yokuta boye na comprendre te yaya nga moko nakangaki ndako na nga avana bima naza na pe na nga ndako na nga moto akotaka te naza na chéri te naza na relation te moto akotaka ta chambre na nga naza comprendre te oyo mpenza na moni eza étrange o nasala nini yebisa ngai fo tokende omona tokende mais komi da butu yaya tokende to perdre temps te toke omona grand maître yaya mata likolo lala epai na ngai na ntongo tokende bazongi epai ya grand maître oyo azotelemela o sikoyo eza molimo ya mutu te
eza messager ya liwa, eza penda envoyé numéro 1 à Lucifer. Et ya solo nguya na ye ememaka liwa na banguya mpe na milimo nyonso, eloko moko te kotelemela ye. Soki aluki liwa na yo kokufa mutu wana ngai me na nasepeli ata na bozwi yango te, sikoyo abomanga ndenge nini, nakufa ndenge nini. Mutu oyo sacrifie mwana na ye azali grand maître occultiste représentant ya franc-maçonnerie na kati ya mboka oyo. Ye nde adesidaka nani akoranye nani akokufa. Sikoyo nayebaki mpe teke aza mwana yo soki akosala ndenge nini, sunganga pardon, sunganga mpena pardon, sunganga ye. Nguma oyo amelaka ayeba eke eza mpe na nzoku oyo soki atie ye mutu atie lokolo na mutu akokufa na biloko ya meli. Yoka lisese balobi nguma oyo amelaka ayeba eke lokolo ya nzoku soki enyati ye akokufa na biloko ya meli. Ndeko na ngai ya mwasi, ndeko na ngai ya mobali, filme oyo ete ya yo. Keba molimo wana ezoluka okufa brusquement, affronte ye ezoloko oyo tia na molimo na yo, tia na mutu na yo, pakola yango avolala mpe okomona ndenge nini ya kokima yo, akoka yo te. Bitumba nde bandi sikoyo. Baba solution kozala nini wana opese ka atia na elongi po alala. So solution kozala nini, eza solution moko eza te. Filme oyo eza kitoko, filme oyo eza gu. Merci na ba fidèles, merci na ba fidèles ne nyonso. Oui, naza bien, yo wana azongaka père yeyo. Père yeyo alati alobaki ye akovanger contre pona mwana na ye. Nini yango kolukani na chambre na nga aute pa nganga mais azongi na ndako akuti papa ngo. Nini yango ekosalama, nini ozosala na chambre na ngai. Nazali mbonda oyo ebetaka sa maboko, mbeli oyo etobolaka sake batindika yango. Nazali telefone oyo elobaka sake mutu aganga. Nazali César eyindi filme oyo eza kitoko bandeko na ngai. César ye waye what money ozwi odasi ya koma mwana ngai ya mwasi nini yango ekokomela what money awa pe ko papa lobi fo asala vengeance. Filme komi kitoko, filme oyo eza gu. Merci na ba fidèles. Nini yango ekokomela mwana mobali oyo alia alie mwana balia kate, alie mwana ya mutu balia kate. Ndeko na ngai ya mwasi, ndeko na ngai ya mobali keba ba sacrifice yo salaka. Keba oko sacrifice oyo ba sacrifice akate. Keba oko pesa mutu ba pesa kate fina yo ebebi. Bongola motema yamba Jésus Christ de Nazareth tika vi papa bandi kolanda adesidaki alobaki akoelimine bato nyonso tu oyo bakomplotaki mpona koboma mwana ye ya mwasi. Yo de Pascal
Oui, nga Pascal. Et nini eko salama. Tala ngai na miso. Merci na ba fide bien. Merci na ba fide bien na nyonso. Fide d'histoire yango yo. Bozota lato. Bandela maloba le simananga. Nakopesa na César oza ya César. Nakopesa na César oza ya César. Papa akosala nini? Ndeko na ngai ya mwasi, ndeko na ngai ya mobali. Keba na bondeli yo ndeko na ngai ya mobali. Keba na ba association, keba na kosangana. O mamasa wana tokenda pa grand maître moko boye. Yende asala biso tozala. Ndeko na ngai moto ya pesa yo pema, moto asala kayo zala, moto abanda kosala yo zala. Eza Nzambe, eza Jésus Christ de Nazareth. Ndeko na biso ya mbali abandaki akufi babomi. Molimo na ye pema na kimia. Oscar Pascal Pascal ok kaboye na musazo dosali na yo Pascal pona nini Pascal akufika boye eza sensitin Pascal nga pe nazo comprendre te nazo mituna akufika boye kambala moko boye akufi nini yango esali pasi. En tout cas, Koufa ya Pascal, ils a passé vraiment. En tout cas, soldat Koufa raté. Mais Keba, Bitumbeza ndenge mon côté. Soki white man. Akabola kimbongo awa to saka feti awa. Mais tête to kenaki na babang. To yango makambo so salama. Nga naza d'accord te ou. Naza d'accord te. Ni nango. La kende kuna likolu kana nazo sa makele bongo bebeli bangwawa bebeli bangwawa biliaki bango bikoki ba fide bien papa sana kanda alobaki faut venger moko na moko bino nde bonyokola ki bwana na mwasi histoire eza kitoko titre ya film oyo bandeko na ngai ezali vengeance spirituelle talanga na miso papa alobaki akoelimine bango moko na mosusu loba nakopesa na César oyo ezali ya César oyo ezali ya César sikoyo na maboko na yo moko siko miboma mikanga maboko mikanga kingo film oyo eza kitoko film oyo eza kote ya bandeko na ngai ya bibali bandeko na ngai ya basi bino bato oyo boza koaffronte ba spiritualité mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville et surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora baiban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez ça là reportage, il y a événement local, mariage. Ndeko na ngai, vous avez un mariage na yo, elingi ba shooter yo. Photo shooting il y a bien. Benga Fidedi Move Production. Elingi to ça la couverture il y a mariage na yo, libala na yo. Coutumier, religieux, civil, contactez-nous. Toko sala yo, musala il y a bien. Vous allez éprouver
na ebembe na bino matanga na bino olingi tosala couverture na yango contacter Fidèle du Mauvais Production tokobanda bino na morgue na salle oyo matanga na bino eza exposé ti na cimetière mpona kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher mpona bino so et surtout tolobela business na yo na interprétation ya bafilme nigérien na biso tokolobela yango mpe tokosala mosala kitoko oza na besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na bamatériel ba 4K ba 8K ezali mpona kosalela bino baclip professionnel basalela yo spot publicité Fidèle du Mauvais Production nous sommes là mpona kosala baspot publicité ya qualité supérieure ils ont dépendre na entreprise na yo nous sommes à votre service tozali pe kopesa ba formation na Fidèle Center na Fidèle Center tozali kopesa ba formation ya anglais olingo kola koloba anglais olingo kola koloba portugais oyo bakolongola koyokola français lingala yaka na Fidèle Center na Fidèle Center tozali kopesa ba cours ya informatique ya métier informatique esthétique coupe et couture. Fidèle du Mauvais Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Pardon. Keba na ba sacrifice yo za kosala. A côté na mutu kamoni, amoni César. César a côté kabango ki na de mbangu to la mwisi ya zaza. Uzo. Mobali wana zotika ngati. Aza kotake ngai César aza dangereux esengela ki osimba mwana ye ya mwasi te ndenge nini nga nayebaki teke mwana moso aza ye etikali yo ka chemin moko sikoyo nini yango chemin yango eza nini esengeli obuka alliance na ye asalaki alliance yango eza nini yoka esengeli okende kozwa nzoto ya mwana ye place ya tia yango eza alliance asalaki ke ava tere mwana ye fa boma bino ezali moye esengeli yo sala pour que o se sauver okunda mwana moso na yo moko eza vrai te vraiment ozosenga na sala yeba ke César aza puissant pe César aza actif keba avant que ne seigneur za la sanctifier na purifier yo option ya suka yango wana zwa mzoto ya mwana mwasi wana yanga nango awa soki oye nango nde yo ko vivre oui na kosala bandeko na ngai première partie ya film oyo esuki awa est-ce que akozwa nzoto ya mwana ya César